Nzambe se moko ya solo apambola bino banso na kombo ya kitoko ya mwana wa ye Yesu Kristo. Boye bolamu na émission na biso que dit la parole de Dieu. Liloba ya Nzambe elobi nini. Ezali wa bino ndeko Tito Ngbanda. Lelo tokoyanula na motuna moye. Kurusu oyo ya nzete ememamaka na Yesu Kristo ye moko to moto mosusu nde amemaka yango. Kuruse oyo ya nzete ememamaka na Yesu Kristo ye moko to moto mosusu nde amemaka yango. Po toyanula na motuna mona esengeli tokende kotala makomi na ba évangile. Boyebi ete ba évangile ezali mine. Tozali na évangile ya Matthieu, tozali na évangile ya Marc, évangile ya Luc, pe évangile ya Jean. Esengeli boyeba ete Yesu Kristo azali singa oyo ya motane ya liloba ya Nzambe kubanda na Genèse, na buku ya Genèse tina Apocalypse. Ninga oloba soko ti singa wana ya rouge kubanda Genèse eke ti na Apocalypse. Buku moko na kati ya Biblia. Yesu Kristo azali na kati. Yazali sujet ya liloba Nzambe, sujet ya parole de Dieu. Na évangile ya Matthieu, Yesu Kristo azali Mesaya to Messi ya Yahweh. Évangile ya Matthieu ezolakisa biso aspect ya ministère ya Yesu Kristo awa ose lokola roi mokonzi. Na évangile ya Marc, Yesu Kristo azali mosali ya Yahweh. Évangile ya Marc ezokolakisa aspect ya ministère ya Yesu Kristo awa ose lokola mosali, serviteur. Na évangile ya Luc, Yesu Kristo azali moto ya Yahweh. Évangile ya Luc ezoko lakisa biso aspect ya ministère ya Yesu Kristo awa ose lokola moto. Pendant que ce qui sa évangile ya Jean, Yesu Kristo azali na évangile ya Jean, Jésus Christ, Yesu Kristo azali mwana ya Yahweh. Donc évangile ya Jean ezolakisa biso aspect ya ministère ya Yesu Kristo awa ose lokola mwana ya Yahweh, mwana ya Nzambe. Oui, Yesu Kristo azali singo ya mutani wana ya liloba ya Nzambe kobana na buku ya Genèse ti na Apocalypse. Donc na buku moko na moko ndenge na ute koloba Yesu Kristo azali. Donc tango zo tanga makomi komi na Genèse, Yesu Kristo azali nani? Kuna azali semence promise, semence ya mwasi. Donc biso il faut koyeba tango zo tanga ekopeso bozindo to compréhension ya munene po yoka o comprendre liloba ya Nzambe. Etika na mayele mayo. Yesu Kristo amemaka kuruse ya nzete to moto mosusu nde amemaka yango. Liloba ya Nzambe ezoloba nini? Bato mingi na kati na biso bayeba lite aliye oyo elakisaka soko otali eke batiango kutu na bafilme oyo bato mingi bandima yango eke Yesu Kristo bamemaki liboso ya Pilate, bon plus tard babetie na fimbo, sima ya kobete na bafimbo basoda bazwiye bati kulusu ya munene na mapeka maye po ete akumbango na ngomba ya Golgota esika bakokende kobaka ye. Alors sima basoda na Yesu Kristo tango bazoko pusa na pene na Golgota, Yesu Kristo akpei po na po ete
pona kilo ya nini ya kuruso batiaki likolo na tona mapeka mai. Alors tango ya akpei ba moniki alembi nde bazwi kuruso yango bapesi na Simon ya mboka o ya Sirène pe ba ebisi akumba yango akumba to kuruso wana. Alors Simon sikoyo ye akumbi kurusu wana kino na Golgota na esikoyo basoda babakaka Yesu Kristu to babomaki na kurusu kuna. Lite alina to ba image bomona kawana bilili wana nyonso to wana ezali ya solo te. Ezali contraire na liloba ya Nzambe. Liloba ya Nzambe ezali mokano ya Nzambe. Liloba ya Nzambe ezali mokano ya Nzambe. Nzambe nde azali kolo ya liloba ya ye. Nzambe apesi liloba ngo na bato o bazali kondima ye pe bakoma yango. Liloba Nzambe eza bosolo, eza vérité. La parole de Dieu est la vérité. Liloba Nzambe ezoko pesa biso te ezoko yebisa biso bosolo, ezoko biso vérité concernant to mayematali kuruse oyo Yesu Kristu amemaka. Po to yeba bosolo eyenge bene na liloba ya Nzambe pona kulusu oyo Yesu Kristu akumbaka esengeli toyekola ba évangile mine wana moko na moko na bobandaka na évangile ya Matthieu. Mais yamboto kende na évangile ya Matthieu totanga nano deuxième Pierre 2 Pierre 1 verset 20 et 21. 2 Pierre chapitre 1 verset 20 na 21. Verset 20 elobi que na boyebaka liboso yo moko po ete prophétie moko te ya makomi ekoki kozala objet na yo ya interprétation particulière. Elingo loba nini? Yo ndeko mwasi yo ndeko mobali na ngai biso tokoki koya na opinion na biso te concernant prophétie ya makomi liloba ya Nzambe. Biblia kobanda Genèse ti Apocalypse e yango nde toyobenga ngo prophétie. Prophétie ezali lisanga ya ba déclaration pe na prédiction nyonso wana. Alors tango tozo pusa na pene na liloba ya Nzambe eloko ya liboso senge toyeba et que biso tokoki koya na opinion na biso te, interprétation particulière te. Ngai na lobi nga na banzi liloba Nzambe lobi boy. Yo lobi na banzi liloba Nzambe lobi boy. Tango nga komi ko kanisa pona liloba Nzambe yo pozo kanisa tozasi na liloba Nzambe te. Kasi soki toye na liloba Nzambe sengeli totika liloba ya Nzambe eloba. Biso nde sengeli tobongola mayele mabiso po ete totambola eyenge bene na liloba ya Nzambe. Tokoki kokitisa liloba Nzambe te na mabele na esika biso tozali. Tokotika liloba Nzambe obele likolo esika Nzambe atia yango. Biso tokomata kuna to changer to bongoli mayele mabiso to zu o Nzambe alobi to tia na mayele mabiso pe to saleli yango. Verset 21 lobi que ezali mokano ya moto te. Ezali na mokano ya moto te nde ba prophétie epesamaki. Kasi bato o balobaki pona Nzambe bango Nzambe nde ayebisaki bango bazaki poussé na elimu esantu. Nzambe nde ayebisaki bango maesengeli baloba to bakoma po ete lelo biso tozwa accès na liloba ya Nzambe ezali disponible na kati ya Biblia. Totala sikoyo ba évangile mine na bobandaka na évangile ya Matthieu.
tokende na évangile ya Matthieu. Toko nakopesa bino ba passage boko tanga bino moko na ndako me nako partager quelques versets na bino. Toko banda kotanga maloba manzambe tango Yesu Kristu azalaki na ndako ya justice ya Pilate. Loba bengo prétoire azali kuna. Matthieu chapitre 27. Ba écriture zenge botanga ezali ko banda verset 27 na 32. Matthieu 27 verset 27 à 32. Boko tanga bomona ba soda baseki Yesu Kristu bazobwa créer soi. Alors, ngai na kotanga na bino verset 31 pe verset 32. Verset 31 le biboui. Tango basisi ko seka Yesu Kristu balongoli ye manto kazaga wana balongoli pe bapesi ye bilamba pe bamemi ye po ete bakende kobaka ye na kuruse. Verset 32. Tango babimi wapi? Babimi na prétoire na palais wana ya ndako wana ya justice epa ya Pilate. Tango babimi bakutani na moto moko ya mboka Sirène comme abiangami Simon. Basoda bapesi ye mitindu po ete akumba kuruse ya Yesu Kristu. Tango babimi na prétoire bakutani na moto moko mobali moko ya Sirène abiangami Simon. Basoda bapesi ye mitindu baforce ye kakumba kuruse ya Yesu Kristu. Alors que tomoni ake groupe babimi oto bima na salle ya justice na prétoire babimi bakuti moto moko na porte. Tant bakuti banani bakuti ye basoda baforce ye bapesi ye mitindu moto ango nani moto moko ya mboka Sirène abiangami Simon. Bayebisali kumba kuruse. Eloko moko te ezolakisa biso na évangile ya Matthieu oyo ezokote ya biso que Christ asimbi kuruse ya nzete. Okoyi kotanga ba chapitre nyonso ya Matthieu ya évangile ya Matthieu okomona esika moko te liloba nzambe ezoloba ke Yesu Kristo asimbaki kuruse ya nzete. Simon ya mboka Sirène nde ye basoda bapesaki ye mitundu baforce ye akumba kuruse wana ya nzete kino na ngomba Golgota. Yesu Kristo asimbi ata moke te nzete wana ya soki kuruse wana ya nzete. Yesu Kristo asimbaki yango te. Tolongwe siko na évangile ya Matthieu tokende na évangile ya Marc. Tokotanga na Marc chapitre 15. Bokotanga na ndako pona bino moko verset 16 à 21. Marc 15 verset 16 à 21. Tokomona même récit tokotanga wana Matthieu basoda baseki Yesu Kristu babwake pe basoi. Kasi ngai nakotanga na bino verset tukumi bale na moko. Verset tukumi bale. Tango basilisi koseka ye, basilisi koseka Yesu Kristu, basoda balongoli ye kazaka wana ya mutane, donc kazaka ya mutane, bazongisele bilamba bia ye. Pe bamemi ye po ete bakende ko boma ye okuruse, bakende ko baka ye okuruse. Verset 21. Moto moko ya mboka Sirène, kombo na ye Simon, tata ya Alexandre, na ya Rufus, autaki na bilanga, pe azalaki koleka na nzela wana. Nzela wapi? Nzela oyo ezali pene ya palais ya justice, esika Pilate akati makambo na prétoire, basoda batindi ye na makasi. Donc ba forcer Simon de Sirène
po amema kuruse ya Yesu. Simon ya mboka Sirene azalaki koleka wapi? Touti kotanga. Simon de Sirene azalaki koleka liboso ya ndako oyo bazali kosambisaka bato. Détail moko très important awa. Omoni na Matthieu, disons, évangile et se complété. Matthieu alobaki neka moto moko ya mboka Sirene, comme on est Simon. Mais awa Marc apesi ba détail mosusu. Marc alobi nini? Moto moko ya mboka Sirene. Kombo na ye Simon. Wana Matthieu alobaki. Mais awa tala mae Marc abakisi. Alobi boy. Tata ya Alexandre na ya Rufus. Azaki na bana mibale ya mibali. Pe abakisi loko mosusu autaki na bilanga. Pe azalaki koleka na nzela wana. Vous voyez? Donc, yaz autaki na bilanga. Marc apesi ba détail ebele. Basoda ba tindi ye to ba force ye po amema kuruse ya Yesu. Donc, Simon de Yamboka Sirene azalaki ne koleka ya utaki na bilanga na ye azokende po akende ko se reposer. Tango aleki wana basoda bakuta na porte ali. Bakangi ye bapesi mitundu ali kumba kuruse oyo ya nzete. Awa tuuti kotanga na bino na évangile ya Marc liloba lya Nzambe elobi ata moke te epesi ata to likanisi lioko te ke Yesu Kristo mwana Nzambe asimbaki eteni ya nzete to eloko moko semblable na nzete. Yesu Kristo asimbi kuruse wana ya nzete te. Liloba Nzambe ezali clair, simple, explicite. Toko kende sikoyo na évangile ya Luc. Tokene na évangile ya Luc, bino bokoyi kotanga soki bozali na temps na bino moko personnel. Luc chapitre 23, bokotanga verset 20 à 26. Kasi ngai na ko partager na bino verset 25 pe verset 26. Oya Luc chapitre 23. Pilato, no verset 25, Pilate atikaka moto oyo bango bazalaki kosenga. Moto muna atiamaki na boloko pona nini? Pona atombokaka pe abomaka moto. Pilato apesi bango Yesu po basala ye na ndenge motema na bango elingi. Moni makambo comment va traiter Jésus-Christ? Justice est dans mon kilité. Jésus-Christ aza innocent. Asale lo comme abete. Mais moto oyo atombo kaka pe abomaka moto batie na boloko. Bato ba préféré que criminel, assassin, azala libéré, ata azala na bomoi. Mais innocent. Oyo azokolo vérité. Abaka maoko ruse. Ba situation abo ezali similaire na mokili. Okomona moto aza na musala aza kosala makambo correct. Bazotika ye ba opesa avantage na moto muso abi musala te. Moto asali likambo abomi moto batiki ye. Bazui innocent babomi. Et c'est exactement ce qui est arrivé na cas à Jésus-Christ à todo tangawa. Verset 26. Le quoi bazé komema ye boyoka attentivement wa makambo ezoleka wa ekomami awa tango bazo komema Yesu Kristo basoda bakamati moto moko ya mboka Sirene oyo aza kouta na bilanga azozonga basoda bacharge ye na croix bati croix ya croix likona ye bacharge ye na croix wana bakamati batire na mapeka po ete yakumba sima ya Yesu. Détail très important. Luc alobi que bango basoda bakamati moto moko un certain Simon ya mboka Sirene autaki na bilangane azozonga
ba charger ye croix pour être akumbango sima ya Yesu. Donc Yesu le banza mazoba que dans verset 6 donc verset 26 il y a Luc 23 et zo bisa biso ke ba soda ba memi c'est comme Jésus Christ. Na porte il y a prétoire, il y a palais à justice. Simon yamboka sirena nazaraki wana. Ya utakine na bilanga zozonga. Basoda ba charger. Le banza olobite ke basoda ba charger Jésus-Christ. Le banza mezo bango ba charger Simon de Cyrène, non Jésus-Christ. Ba charger Simon na nini? Na nzete wana ya kuruse. Jésus-Christ azotambola liboso. Simon azali simanae na kuruse. Simon de Cyrène. Ba évangile mine tout ba évangile tout temps à misato pardon. Évangile à Matthieu, évangile à Marc, évangile à Luc. Ezoko ebisa biso polele que motomoko abiangami Simon ya mboka Cyrène tata ya Alexandre pe ya refuse oya utaki na bilanga azozonga aza koleka liboso ya prétoire liboso ya palais ya justice esika basambesaki Jésus-Christ bazo bimisa libanda na porte yende basoda bakutie wana bapesi mitindu ba charger ye nzete to kuruse ya Yesu Kristu eke yende moto akumbaki yango sima ya Yesu Kristu. Yesu Kristu azokende liboso ye Simon na kuruse ya Yesu Kristu azotambola sima. Sikawa totikali na évangile moko ifo to examiner yango. Évangile ya Jean. Toke na Jean bino boko tanga na ndako Jean chapitre 19 de verset 13 à 17. Jean 19 verset 13 à 17. Kasi ngai na ko partager na bino verset 16 p 17. Verset 16. Pilate apesi bango Yesu po bakende ko boma ye na kuruse. Bakamati Yesu Kristo. Bakamati ye pe bamemi ye. Verset 17. Yesu memaka ye moko kuruse na ye. Akomi na esika oyo babengi mokuwa ya moto. Oyo ebiangami na monoko ya bayuda Golgotha. Yesu memaka ye moko kuruse na ye. Elobeli eye nde ezali kotinda bato. Baloba ete Yesu amemaka kuruse ya nzete. Elobeli eye ezali kokokana te na mae totangaki polele na ba évangile misato. Ya Matthieu, ya Marc, pe ya Luc. Ba évangile misato wana déclaré yebisi biso polele que Simon ya mboka Cyrène yende akumbaka kuruse uta na porte ya palais ya justice te na Golgotha. Kasi awa na évangile à Jean ezoyebisa biso ke Yesu Kristo ye moko nde amema ye kuruse na ye pe akomisi yango na esiko babenga mokuwa ya moto. Est-ce que Yesu Kristo akamemaki kuruso ya nzete? Nakanisi balandi maitutangi na ba évangile misato wana e ya ezali te. Non. Kuruse ya Yesu Kristu ezalaki kuruso ya nzete te. Kuruse nezaki ya elimu. Croix ya Yesu Kristu to kuruse ya Yesu Kristu ezalaki ya mabe mabiso, ya masumu mabiso. Soki Yesu Kristu akumbaki obele kuruso ya nzete. Mais eloko lina akolinga ko kisapa na biso. Soki yonde ko okumbi nzete. Okokisa eloko ni pona bato. Yesu Kristu akumbaki te eteni ya nzete, to nzete. Yesu Kristu akumbaki nde masumu mabiso, mabe mabiso. Toke na buku ya Esaïe chapitre 53. Esaïe
53. Tokotanga verset 3 à 6. Verset 3 elobi boy. Bato baboya kiye. Bamona kiye moto pamba. Moto amesani na mawa. Moto amesani na pasi. To tiola kiye. To sundola kiye. Lokola moto oyo balingaka komona na miso te. Verset 4. Nzokande ezali bapasi na biso nde amemaki. To amemaka. Voilà. Ezali bapasi na biso nde Yesu ya amemaka. Mae tozotanga awa. Ezali mae matali Yesu Kristu. Ezali bapasi na biso nde amemaka. Azalaki konyokwama mpona biso. Kasi biso tokanisaki ete Nzambe nde apesi ye etumbu. Abeti ye pe akitisi ye. Verset 5. Kasi kasi azokisamaki pona masumu mabiso. Banyataki ye pona masumu mabiso. Azwaki etumbu oyo eyeli biso kimia. Donc etumbu eyeli biso etumbu ezaki ezala biso ekite pa na biso tozo kimia. Nzambe atiango epa na ye. Pe tobiki na pasi to na bokono to bapasi pona bapota oyo azokaki. Donc bapota oyo ya Jésus Christ, ya Yesu Christ, bapota azokaka wana na nzoto na ye ezali po tozwa libiki. Yango wana lelo soki moto aza na bokono akepa Nzambe atoni Nzambe botondi pardon pona libiki elenge bene na maye Yesu Christ asala pona bapota oyo azoka Nzambe akobikisa ye. Zali très important koyeba yango. Verset 6 elobi nini? Biso banso topanzanaki lokola bameme. Moto moko na moko azalaki kolanda nzela ya ye moko. Kasi Yawe atiaki mabe mabiso manso likolo na ye. Ye nani? Yesu Kristu. Yesu Kristu akumbaki mabe mabiso biso banso. Mabe mabiso contre biso ya azwi yango na nzoto na ye. Mabe mabiso, masumu mabiso, boumbu babiso, bapasi, bokono, mikakatano, nyonso wana yango nde ezali kuruse. Yesu Kristo akumi pona yo pe pona nga. Eza nzete te. Nzete elinga esa eloko moko te. Mutuna yango kuruse nini Yesu Kristo akumbaki. Na woti kotanga. Tokende susu na 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2 tokotanga verset 22 à 24. Ye oyo asala ata lisumu te. Na monoko na ye fraude ezali te. Ye bazofinga ye azozongisa kofinga te. Anyokwama ye azosala menace te. Ye amezongisa epa oyo azokata makambo na bosolo. Ye oyo akumbi ye moko masumu mabiso, masumu au pluriel ebele. Ye moko akumbi ye moko masumu mabiso na nzoto na ye likolo ya nzete. Pona nini? Po ete na liwa pona masumu biso to vivre to zabo justice ya Nzambe. Et que na bapota oyo azokaki na nzoto na ye to zwa libiki. Donc nzete to ba kuruse ya Yesu Kristu ezali nde masumu mabiso, mabe mabiso, boumbu na biso, bapasi na biso. Nyonso wana nde yango nde ezali kuruse Yesu Kristu akumi pona yo pe pona ngai. Jean elobaki que Jean alobi Yesu Kristu
na bokumbaka kurusi na ye moko. Na wote utuna mutuna. Kurusi nini Yesu Kristo akumba? Est-ce que Yesu Kristo amemaka kurusi ya nzete? Non. Kurusi ya Yesu Kristo ezalaki ya masumu, ya boumbu, ya pasi, ya mikakatano. Mais moto azana libungi, ye asali ete kurusi ya Yesu Kristo ezala kurusi ya nzete. Le banzambe lobi ke moto aza moto ya elimu ayebi ete kurusi ya Kristo ezalinde masumu, boumbu, pasi, pe mikakatano. Kurusi ya nzete ekokaki kokokisa eloko moko te. Kasi kurusi ya Yesu Kristo esali ebele pona yo ndeko mwasi ndeko mobali pe pona ngai. Est-ce que boyebi ete Yesu Kristo asengaka na ba yekoli baye bango pe bakumba kurusi na bango? Soki yo ozali moyekoli ya Yesu Kristo, ozali molandi, alors nakotuna pe motuna wana, est-ce que yo kumbaka kurusi na yo mokolo na mokolo? Toke na Luc, na évangile à Luc chapitre 14, tokotanga verset 27. Le banzambe lobi nini? E oyo akokumba kurusi na ye te pe alandi ngai te, akoki kozala moyekoli mwa ngai te. Voilà. Est-ce que yo osalaka yango? Il faut kokamata responsabilité na yo. Mais ate kokamata kurusi ya nzete okumba yango tina na nini na épaule na yo ozotambola na yango ta kurusi na ngai yango nga naza moyekola Yesu Kristo. Non, 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 c'est pas ça. Pona kosukisa toloba nini? Zabulu na bana bayi bango nde bazosala ete bato ba comprendre te pardon kurusu ya Kristo. Parce que kurusu wana ya Kristo yango nde ezali ko répondre na ba besoin na biso. Yango nde ezali solution pona makambo mingi pona biso. Parce que Zabulu ye alingi nde ke biso bato tokanisa ke kurusi ya Yesu Kristo ezaki nde kurusi ya nzete. Parce que wana ntango ozokanisa ke eza kurusi ya nzete, oko bénéficier eloko moko te. Pendant que kurusi ya Yesu Kristo ezali masumu na biso, bapasi na biso, ba difficulté na biso. Banguna ya kurusi ya Kristo ezali ba oyo bazondima te que ma Yesu Kristo asali ezali pona libike na biso. Bango bazondima yango te. Est-ce que Yesu Kristo akumbaki kurusi ya nzete? Non. Ezali Simon ya mboka Sirene yende moto akumbaki kurusi wana ya nzete. Soki ozalaki Simon, jour avant wana bayebi soki non, lobi okozala na crucifixion ya Yesu Kristo. Mais okozwe role moko munene kuna. Mais nakanisi so bayebisaka ye aye bango, alingaka peut-être aseka. Akondima pe alingaka andima te, mais azalaka jour wana. Matthieu, Marc na Luc bapesi biso ba détail très important. Ba renseignement tozwi wana ezali vital. Chaque évangile wana epesi biso verset moko clé oyo esengi togarde yango na mayele ma biso po topartage na bato mosusu, bato basusu. Évangile à Matthieu 27 verset 32 elobi ke ntango bango babimi na prétoire na palais ya justice bakutani na moto moko ya mboka Sirene abiangami Simon. Basoda baforce ye po akumba kurusi ya Yesu Kristo. Na Marc 15 verset 22, pardon, verset 21. Marc 15 21. Basoda baforce moleki moko ya nzela utaki na bilanga azozonga po akumba kurusi ya Yesu Kristo. Moleki nzela wana bauti na bilanga ne kombo na ye Simon ya mboka Sirene
azali tata ya Alexandre pe tata ya Rufus. Na évangile ya Luc chapitre 23 verset 26 elobi tango bazo komema Yesu Kristu bakamati moto moko ya mboka Simon ya mboka Sirene oyo azaki kouta na bilanga azozonga bango ba charge na kuruse po ete amema yango nsima ya Yesu Kristu. Kuruse nini Yesu Kristu akumbaka mpo na biso? Ba évangile misato touti kotanga Matthieu, Marc na Luc balobi d'une manière claire elobami kuna que Simon ya mboka Sirene yenda akumbaki kuruse akobanda na prétoire ti na Golgotha. Kasi évangile ya Jean elobi Yesu Kristu bomemaka ye moko kuruse na ye akomi na esika oyo ebiangami mokuwa ya moto. Siko motuna yango oyo kuruse nini Yesu Kristu akumbaka? Kuruse ya Yesu Kristu oto kuruse oyo Yesu Kristu akumbaka ezali ya lisumu to masumu, ya boumbu, ya pasi, ya mikakatano. Motu nyonso tu azali spirituel ayebi ke kuruse ya Kristu ezali masumu, ezali boumbu, ezali pasi, ezali mikakatano. Ezalaki croix moko ya elimu spirituel et non une croix ezalaki te croix oyo ya nzete. Voilà l'essentiel oyo ezalaki kena kabola na bino concernant croix oyo Yesu Kristu akumbaka pona biso. Nzambe mokeli apambola bino banso na kombo se moko ya mwana wa ye mobikisi na biso Yesu Kristu.